Bango clair. Koza pasteur baye kolaka yango. Ya veut dire mundele ne mtasala yango sokoza pasteur ngo koma pasteur ba cours biblique ça. Mais pour na koye banzambe batanga la classe te kona ketanga na université moko boy. Mais surtout qui m'a tous les sites mais là na biso na Congo to lingana. Ngasi balinga ngati na linga Congo to lingana. Lisanga to lingana. Message eza na kati ya kombo site donc to lingana Congo lingana il y a des sujets dans quand on dit Congo to lingana il y a site oui il faut Congo to lingana biso ba congolais to lingana ba internet nyonso optala Congo to lingana TV bomona ba mamba kitoko so na tibotala Congo to lingana TV te bonga bomona ngandeni alors ezali chaîne moko ya kitindindi pecha kudidi. Matondo mingi bandeko balandi ya émission na biso Congo to lingana TV na pesi mboti na bayebaso o bazona biso bazana bandako ko bandana yemoko mokonzi ya site oyo na kombo ya Jenny Bosange na Sydney Ilanga isika bazwami awa bomoni biso tozali na koko kipulu bandeko baso bazali kolanda biso bayebi oyo azali moko ya balobeli ya kombo ya kimbangu ya fumu kimbangu pe ya o Italie religion africaine pour tout découvrir ensemble na bino to pesi mbote ndeko koko kipulu mbote mingi na mokili mombaba ne saint kolanda biso bo momesano ya mboto bandamana kana biso ya lelo to pesi na mbote na oto zo benga lokwa site na biso ya sika to bengi Congo to lingana donc na pesi ba réalisateur nyonso ya Congo to lingana ba mbota trop ba courage nzamba bakoko pusa bino na musanya subo sala pona sangwe tambo lokola mupepe et là tout étendu de la terre pe na pesi mbote na ye moko oto bengi lokola Tata Manzeku donc yenda zali penda réalisateur ya émission oyo en plus de cela na pesi su mbote na oto zo benga lokola Christian Tandu na kati ya Maroc na kati ya Rabat donc ba courage à trop nzamba ko na biso aza na biso elongo boyo kamanaka nini ko leka lelo koko kipulu boni santé. Non, santé vraiment kimia na kombo nzamba bakoko na biso azana biso tango nyonso donc azopesa biso toujours mpiko pe molende pona to panza sango ela mo ebungisa ki boni santé ya bakoko ya biso te santé bakoko ezala toujours kitoko po bakoko bakufaka te tout ça déjà bakitani na bango donc to botam vraiment na mobimba na bango pona to expliquer réalité ya bokoko na biso bande la mokili jusqu'à nos jours. Ya moto banda lelo émission na biso to ekolobela culture générale boyebi na kati ya culture générale nde esika ebombi makambo o etali nyonso o ezali religion ezaleli na biso na makambo nyonso to ndenge nini biso baindo tokoki kozalela ndenge nini biso baindo tokoki kotambola parce que aujourd'hui monde tokoti na ba envie to copier ebele toza ko se retrouver te esika nini biso moko to utana esika nini tozali kokende koko kipulu en parlant un peu de la religion africaine message nini bolingaka bolakisa biso o bolingaka bomemela biso l'air boyebisaka biso ki ezali pe na religion o ezali dine o ezali pona ba africain. Bon, matondo mingi na mutuna elengi osili kotuna ngai donc tant tozolo be makambo etali culture générale donc na kati ya culture ezolakisa lolenge ya bato c'est que chaque peuple a na lolenge na ende to mona ba chinois bazana culture na bango ba européenne bazana culture na bango donc ba africain tout entier pe tozana kati na culture na biso mais culture wana tant tozo ba lolenge wana pona to se retrouver na bomoto na biso il faut to ba lolenge kani to tambola elongo na nzambe. C'est que pour tout temps elongo na nzambe na bokoko na biso tozaka na ba religion te mais tozaka nde na ba lisanga o ezolobela bo nzambe na kati na biso bato c'est que nzambe aza moko pona tous les peuples du monde mais chaque peuple aza na façon na ye ya osambela nzambe na kombo o ya kobengela nzambe puisque soki to respecter minoko na biso à travers ba kombo nzambe nde to ko saisir opportunité mapamboli na biso na maboko. Mais si tu défi ba kombo ba tumususu o to yebi ba définition na ngote to pe mituna makolo na ngote to ko telengana puisque ba kombo nyosu ba ye na ngona ba culture européenne eza bisoté donc et comme ce problème il faut to rejeter yango to zong sa ba kombo na biso nde ba kombo na biso ba lobeke nzambe comme nza komba nzambe comme ne vide le mukulu wa bankambo wana ba kokwa ba luba ya ba tetele ba bengaki onyashongo ba kokwa bangala ba bengaki nza komba ba kokwa ba Swahili ba bengaki Mungu wa mapendo Mungu wa milele Mungu baba
bakoko ya bakuba babengaki Chemaunga Mbunga. Na Egypte bakoko ya ba noir o bazala kuna na Egypte bandai ko benga Aba. Ça veut dire kombo nzambe tozana 449 noms ya nzambe o biso to senge to salela sans que to defa ba kombo oyo ba yela biso na ba étranger. Koko kipulu makambo oyo minene oyo lobaka oyo koko kipulu zui ango wapi. Po totamboli to luki ba église to luki ba bisika na Kinshasa na ba école biso to tangi batangisi biso bekeltire ya mondele ba ebisi biso makambo ya bakoko na biso te bwania mpe oyo zali nango bwania mpe mayele wana ozwi yango wapi na masolo ya bakoko na biso. Bon bwania oyo biso to nango ezali te ke to lokoti yango mais tokutanaki na Mvuluzi Kimbangu na 1995 yenda pesi biso message universel plus ou moins 444 000 livres pe alakisi biso ke bana soki lelo bozonyo kwa meza po bobungisi valeur authentique na bino. Ça veut dire makambo nyonso tozana yango mais elala pongi. C'est que reconnaissance au biso tando sala à travers combat bakoko na biso yango ndemte kozong c'est abiso pouvoir nyonso auto perda ki seke makambo ngana oloba tokutani na Mvuluzi Kimbangu face à face yende mtapesi biso 444 000 livres pe apesi biso 16 740 000 mémoires alors bokende bosa babilanga nzale zoya pendant 25 ans. Europe akoza yesusu na pouvoir te likola mutu mwindu, États-Unis akoza yesusu na pouvoir likola mutu mwindu te, mais mutu mwindu ako se prendre en charge pour abanda kolesa européen, abanda kolesa américain, abanda kolesa monde entier puisque bango nyonso wana biso nde mutoboti bango po mundela bota noir te. Koko Kipulu émission oyo ezolandama ezosepelisa bato ya lolenge na lolenge esika bazolanda biso Sydney Ilanga na mwasi na ye Jenny Bosange. Koko Kipulu olobi bokutana kina Mvuluzi Kimbangu bato ebele bazolanda biso baebite Kimbangu azali nani ni Kimbangu azali nani pona jeunesse congolais lelo bazali koyeba te oyo nani ezali Kimbangu misusu bamona kango kaka kombo moko ya bakongo église moko ya bakongo nde balobaka kaka kombo ya Kimbangu yebisa biso nanu Kimbangu azali nani. Bon Kimbangu premièrement na oloba azali koko na biso loposo moindo ya mokili mobimba. Mais na rôle ya musala oyo alataki ya nzambe pona asikola biso to pe apesa biso lobiko ya solo azali messie sauveur du monde et de l'humanité tout entière puisque Kimbangu aza mukongo te Kimbangu ayaka avant ba Kongo ezala puisque so na tali histoire ya 1570 tant ba yaka na ba Zulu batomboka na kati ya royaume Congo babukaki l'église nyonso pe ba bengana ki ba mindele François de Gouveia mokonza Portugal atindaki 6000 soldats baya bakanga bakoko o babukaki ba église na kati ya royaume Congo bitumbe bundamaki royaume Congo ekufaki ba portugais bakimi na royaume Congo bakesala Saint Paul de Luango o lelo to benga Luanda. Ça veut dire bangolais nyonso baza kuna fo baye banguke baza ba congolais po ba utaki na royaume Congo bangwande balandaki parti o ba portugais bakendaki kosala après ba yoko zizwa indépendance a moniato yango lelo bakomba angolais mais bazali ba congolais. Donc, en 1570, Bakongo azali na salamité royaume Congo ezalaki. C'est Kimbangu auti na provenance ya mama Koko Nzinga abando vanda na forêt équatoriale. Esika commencement ya l'homme noir et bandit to pesika commencement ya batu nyonso na mokili bandi centre du monde. Maman na babenge mama Koko Nzinga yim tapesa prophétie na premier siècle première année 7 coups de tonnerre ya volcan betaka na Bukavu. Batu bapanzana ki bakipaki babutembo bakalemi babunya bamabelena tout otozoka lelo bitumbe ezali na este ezali esika oyo ezana ba trace ya fondement ya mokili. Donc Kimbangu azali messie sauveur du monde mais aza mukongo te. Mais tolobela na yoki olobi makambo ya royaume Congo. Royaume Congo ezalaki occupé na combien de pays actuels ya mokili ya lelo? Bon, royaume Congo tokochaye plus ou moins na 3 pays puisque azwaki parti otozobenga Congo na biso azwaki parti otozobenga Gabon pe azwaki parti otozobenga Angola. So tolongoli Brazzaville ça veut dire Brazza na Kinshasa ezalaki ka mboka moko bamindende mutu bakati mundelu na 1900 na kati ya fleuve Congo tokelakisa basine o bango bachaki pe bapesi Congo français na lokuma ya ba français Congo Kinshasa na lokuma ba belge. C'est que tant royaume Congo ekufa na 1570 nde ba tribu o ezaki na kati ya royaume Congo to pe ba clan et panzanaki nde monisiko ba Afrique du Sud botami c'est que ba Sud africain baza ba congolais ba uti na royaume Congo na obeta dato na 1570 Chaka Zulu azalaki na kati ya royaume Congo aba ba panzana bango na ba kuku pemba bayemba kanzembu moko vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo
bakaka babanzila ngamvulu zikimbanguka kwiza kaka kwiza sambuno fulu Soudan nzembo na yembi Chaka Zulu ayembaka yango na 1570 tant royaume Congo ezokufa ye azwi 1 million de personnes na matina mona muzulu akesa l'Afrique du Sud kuku Pembape azwi 1 million de personnes akesa la bandundu ya likolo kuna koko kiamfu azwi pe batu akesa la kwangu na kwilu pe otozo benga lokola koko mwata infu akesa la katanga koko otozo benga baluba liboso kombo na ilunga mbidi azaki na mwasi na ye babengi mama kongolo ye mutatika ya biso secret ya nzete o bazo benga mvidi ezaki nzete mo ezaki puissance o mutasali mabeba ene na sa nzete na to bandoko wanga na yo moko koloba vérité sans babetao ça veut dire boko na biso ezali na mabombani ya ba puissance o ezali caché na kata ba nature esengenga na to ye ba poto bando kozwa yango to bando saela ebikisa biso pepe sa biso bo moto asolo koko kipulu to solo la awa ezali culture générale tozoko ba malembe na ebikesika bozali boyoki posa pe elengi déjà ya émission oyo tozali émission ezali sa fin tozo la makambo to etali bokoko ya ba africain koko kipulu Afrika ezali monene ti awa na kati ya Maghreb to kiti wapi ezali na kati ya Afrika tomoni ezali na biteni ya lulenge tozaka na ba royaume Ghana o ekipaka ba Mali ba nini nyonso to kita na ba royaume belé o esamaka na kati ya Afrika tozaka na Éthiopie tozaka na Égypte lelo yo tango zolo bakimbango azalaka po ya biso nyonso mena yoki otangi kaka po na royaume Congo na tango wana oyo kimbangu azalaka na royaume Congo nani azalaki na royaume oyo ezali na ba royaume Ghana oyo etalaka makambo ya ba Mali oyo ezali bamboka ya ba Mali ba Côte d'Ivoire ba Sénégal nyonso tout bautaka na royaume moko na kati oyo ezali na Égypte to totali na pene ya Éthiopie banani o bazalaka wana bakongo bazalaka na bakoko o te bazalaka kolobela bango to biso nyonso ezali kaka kimbangu nde azalaki po na Afrika mobimba bon eze sengo mingi na mutuna elengi oyo tuninga premièrement na kolobake bamindele bayele biso classe na bango na 1912 roi Léopold II après banan kasne baye ko prolomiger yango pona babimisa ya biso école primaire ya urbanisation balobi balongoli biso na vie rurale bakoti biso na urbanisme. Après, il y a l'école, il y a second degré, il y a cycle d'orientation. Oui, mais si titre académique, nyonso, préfet, président, donc, titre tout autre là, ils ont donné un titre. Mais avant, il y a biso pe tozaka na titre na biso puisque avant to comme na naissance, il y a royaume Congo. Par rapport à la confirmation Congo na zoloba, to mona ke biso batu mwindu nyonso, to uti na katikati ya forêt équatoriale. Puisque avant ça 65 millions d'années mutu azalaki te mais nzambe asalaki mokili azali mokili na 7 jours te aloba mokili ezalisama na lolenge oyo alingelaki mbamo mokili ya na bamai na banzete na banyama mais mutu azalaka te après nzambe yo mona sikoke nyama azoko dévorer misisa banzete azo produire te nde nzambe ayaki osenga sikoke mutu aya ça veut dire que nzambe asengi mutu aya mutu basaki na mabele te mais mutu autaki na moi kombo na e muntu yango babenga biso ba bantu kombo na eza na minoko nyonso 449 tribus otoza na yango ta mutu ana aye na kati ya mokili mwasi auti na sanza babenge kento na likikongo babengi kiteleki nabo na mobali na kikongo babengi nzala mpanda ça veut dire bato wana nde baye bazali kwa commencement du monde wana mundele azate mutu mwindu azate mais bato mbale bazaki bato mwindu bango nde siko babotaki bana nyonso na kati ya forêt équatoriale. Na premier siècle, première année, 7 coups de tonnerre volqué beti na Bukavu batu ba panzani. Batu anto ba panzani ba misu ba kipaki ba Kalemi ba Butembo après ba Mati ba kisa la Éthiopie. C'est ngana obeta histoire ya kaya en charge. Ya ba contenu ya ba secret o kimbanga pesi biso puisque mutu mwindu nyonso lelo yo azobeta soki lelo ba lo ya ba empire ba Ghana, ba empire ya ba otozo benga lokwa ya ba Mali, ezali par rapport ya contenu au monde la tripoter histoire. Mais abiso tozo beta siko que avant mundela ya na malien, na sénégalais, na Ghanaien, na otobenga tchadien, na centrafricain, na batwana tout au sika moko. C'est que tu es en Équateur, tu es en Éthiopie, après tu es en Éthiopie, ndambu na biso ba kesala Égypte, ndambu na ba sala Égypte est koufi na 12e siècle ba koko ba moni cercle moko boye elingi sanza, ba bengi yango lu Congolo. Nde ba identifier ba bité elembo wana nzamba zo la biso esika centre ezali esika bana bilaka o ba ko délivrer mokili ba ko uta. Nde ba ko ba saki premier boîte esa ma na 12e siècle. Ba longwe Égypte nde ba yaki ti ba yo kweya na royaume Congo na 12e siècle ba bimisi
roi oyo bakonzaki royaume Congo. C'est que le territoire où il y a désordre de côté, il y a l'occupation. Occupation est anine. Bako on a vu sur la bateau Mwindu, bauti en Égypte, bateau benga bango ba berbère. Ba berbère lelo yo ndambu na bango baza ba pende, ba na biso. C'est que na be mission le kaka to lobe ke Maroc ezalaki mabele ya baluba puisque ezalaki ba po jaune ya bateau Mwindu ne bande ko vanda bando benga bango bangwanance. Bautaki depuis Égypte. Sikoyo ba mindele ba ye ba envahir ba peuple nyonso bazalaki na mabele ya Maroc. Maroc o tozali. C'est que bandibo nyonso tozomona o bazana kati ya Maroc, o bazana kati ya Tunis, o bazana kati ya Algérie, o bazana kati ya Libye, baza ba propriétaire ya mabele te. Donc tant tozolo bela occupation, tolobi ke occupation eza munene pour ba botola biso na ba mabele, ba botola mabele ya Maroc, ba asiatique, bazui 50% ya ba arabe, ya arabisé ya Asie. Ba ye ko botisa ba noir o bazalaki ya ba peau jaune o na loba ke bazalaki ba luba. Tamba botisi bango bana nande ba botam bango ye baza siko bandibu o baza ba 50%. Ça veut dire dossier to botam nango to esko to zwa peuple na peuple to zong ça na source. Il y a descendance na ye puisque mokili bandai kana 2 personnes to lobi ke Adam F bazala raté mais zalaki nde koko na biso mutu mwindu puisque so telemi na moyi elili no ebima mutu mwindu. Eza mundele so telemi elili na ebima mutu mwindu. Ça veut dire mundele obota noirté donc to tika ko diembela na ba famille batu lelo to komba chrétien o komi chrétien ndeni. Puisque chrétien ezali kombo ya monsieur Christian o ba romain ba tripoter pour na ba bimisa christianisme na canalisation ya premier pape o ba bengi Saint-Pierre. Or ce total réalité tout le monde que le 25 mai 2e siècle 59e année Isidore Mwalimu na constaté premier ba kene na Yougoslavie ko kuta na diable o akabole bon ba bilembo mais ba salaki 4 jours kuna ba longwaki na Yougoslavie na Kosovo le 29 mai 2e siècle 59e année ndesko ba yo vandisa ba makambo ba religion. Ya on biso sko to botami le to bi ke to bo ba religion nyo supo ya ngonde mtezo loka mokili. To la siko vraie culture puisque culture africaine de mtezali mère ya ba culture nyoso. Dans makambo ngana oloba o ozana tembe akosenga débat puisque ngana zota na 1230 à 1250 koko ba malien ba bengi Sundiata Keita azwaki mayele ya kosa plantation ya coton pe asalaki tisi ya coton mais le lo africain zoko se ignorer moko ote mutu mwinda asale lambate o boy o bomba biloko bomba yiba ba kenda ba mise ba mvoatu ba bilamba penda ya solo donc to fongola misu to ba ke culture africaine de mutu débita ki masolo tout culture africaine de mutu sali culture européenne culture africaine mutu sali culture indienne culture africaine mutu sali culture ba chinois so total ba chinois lelo baliaka na ba sani ya bargile ba mela ba mai na ba kopo ba argile mais za culture na biso ba kopo na biso ndemba zaka na ba secret ya ko mela na ba sani golia na ba biloko o ezali na ba argile pona ebate la bâtiment du Caire mais lelo to olia biloko na ba manzanza to komi na ba cancer to komi na ba o to benga ba tension ba malade ndenge na ndenge ndeko koko kipul koko na ngai to mela moi mai po makambu to loba bato ba comprendre yango malamu bino tu bozwa kolanda ndenge koko azali koloba siko to une étape oyo koko ye azali na bonya. Il faut bien que biso lolenge nini biso bafricain il fallait que tout tambola oyo to tambolela ka bongote ezali na biso ezali nini kolata na biso ezali boni oyo biso il fallait que to za nango ya moto za kana ngote koko talisa biso nanu. Bon na ko koloba kaka ke kozala na biso na kati ya mokili lokwa biso nde toza ba yaya mokili donc biso nde to kolakisa l'une des conduites ya batu nyonso po biso toza na ndako oyo mo elalaka pendant 6 mois. Siko ba européenne bazana ndaku au moins elalaka pendant 3 mois. Siko na mutu avanda na moi 3 mois. Na yo mutu avanda na moi 6 mois. Nani mukolo moi. Nana otangisa muninga moi. Yango to bike biso siko to yeto tangisa ba européenne moi. Po ila evanda pana ba 3 mois. Yango ba BBC culture ba komo lata ba caleçon obima na miso bana. Biso na bokoko na biso ba boti ba lakse mitaka na ba mote pa ya bana. Biso na bokoko na biso basi bazalaki na lozito na bango. Ça veut dire que la classe ezalaki ebele o ezolandela éducation ya bana c'est que ba mama ba bande ko ke église te mais bande ko zwa temps ya kotangisa bana na bango bo moto nini o ba sengeli bazana nango na kati ya société. Ça veut dire tozalaki na bo moto moko ya kobomba na nzoto na biso moi to laksa yango bipa nyonso ezate puisque ba koko basalaki titre ba mona déjà que ezaleli ko laksa nzoto libanda ekopesa ba attention ya mabe ekobenda kindumba ekobenda bokeseni puisque ute bandela mokili ba koko o babotaki biso nyonso ba autorisaki biso to bala na biso par rapport à la logique on nzamba pesaki ba mais tant ba famille komaki belé ba sala ba répartition
pour na koboya ba croisement ya makila mais c'était permis na ebandela mokili yana le kinde babala naki baboti siko ngana yo otozali c'est que bato ebandela mokili basa rapport sexualité pour babota bana mais moi ça komaki na zemi oya ki na nguya nzambe na lokito ya kake ayo kobota bana mapasa aboti mona 12h mwana moko yako bima na minuit tant makambo anyo sezo sala ma phénomène bande koleka na ngambo Kalemi bakoto lac Tanganyika ça veut dire nzamba tambusaki mupepe wana etambusaki makasu na mungulu o babenga tabaka eye ko beta na mutu ya ngando moko boye azali na 13 mètres ya mulai babengi ye elima ngando to pe Tanganyika abimisaka moto na zolo tina munoko ba espèce ba nyama na ebimisaka ba moto na zolo tina munoko ya mundele a falsifier zoko sabiso ke dinosaure mais ya la so forme mususu. Ok, les dinosaures ils allaient ensemble, les banyamao babimsa ba moto na munoko. Soto bito luka ba moto muna ba na lac Maindombe. Soto bito luka ba moto muna ba na est ya Congo. Pa mundele bazakate mundele na sali ba fabrication ba nyama na e na ndenge na e pona kokosa biso ko zongisa biso maele sima. Donc na kati ya makambo etali oto benga culture bako na biso. Bayeba déjà que mukolo ebandi na tongo ti pourquoi. So na bika bako bayeba mukolo ebandi na tongo ti pourquoi par rapport ya régulateur à moi. Puisqu'on a expliqué, tu vas comprendre de l'euro encore. Mundela Elibiso calcule naé, il y a 1913, mais chez Champs-Élysées Grich, n'a pas Grégoire 13, parce qu'il calcule l'agglomération spatiale et monde occidental Mobimba. Bah découvrir que dans Nice na bango, bazali na production de glace. Dès que ça calcule, que la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Par rapport, tout le monde dit que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui est tambo là, donc moi il est tambo na kata mokili. Ce que on va faire les montre 24 sur 24. Ça veut dire par exemple les lots, tozali ou tozo benga loko la dimanche. Dimanche so to komi na 0h bat balobi o to komi lundi. Nzoka banda to la mukaki tongo ti to koma 0h tozara na rotation à 18h du temps pamba. Et ils ont 6 heures du temps pour tout ça dimanche au grand complet. C'est que dimanche à l'élo et aussi la lobby à 6 heures. À partir de 7 heures, on dit première heure matinale, surtout calculer heure à partir de 7 heures comme 1 heure du matin. On a la rotation complète à 12 heures sur 12. Mais surtout calculer montre par rapport au lala qui au lamu gamba mo lobby 6 heures du temps. Tant beaucoup à 12 heures, beaucoup à 12 heures, bah 6 heures, ça veut dire mon boulot est allé ma casse donc dans ma caméra Italie culture nabiso, bah koko balaxé que mutu mwindu aksambe la kakanga amisute, mutu mwindu afuka marate, et ça bah punition, bah colonisateur n'aime pratiquer la bison, biso bah koko bande au sambela, bah tota les sika au mwe bimaka, bah zui le beau kwa mobali, bah tient na motema, bah musulman bah ibambote oh, ça veut dire mbote les ambote le roi ya purification. Bako basala ki analyse ba ebe de que soko zo pesa muninga mbote ba pomme de main oyo banzela misapi oyo ezo dévoiler détail ya vie na biso bato na kati ya mokili ça veut dire ebimisaka pe ba chaleur oyo ezo kopesa contact permanent ke mutu abwa kelo makambo mabe na nzoto to pe mutu ayiba ba chance na yo ça veut dire ba phénomène eza belele loto mwa bato ba comme ba PD c'est que bazolanda ba chaleur mo boza kati ya nzoto mutu to azana ce qui a coûté une chaleur, nous avons une chance, nous avons une double force. Et on peut se intercaler, parce qu'il y a une culture qui peut des agatés, qui les Libyens les agatés, qui peut des outils par Basango, qui les Libyens et outils par Masser. Puisque le premier couvent en Afrique, Mobibasaga, on a Congo, na Kisangani. En 1891, Batindela biso ba premier Masser, nous avons déjà maman Bimabé le Kouya, Babin Banamu. Ok, il y a qui sont en politique, il y a Rome, pour baser biso ba jeune fille. Baki kopesa kasiko basango na bakouva basango ba se soulageaka pa ba jeune fille wana ba maser na biso nyonso ya Afrique mobimba ba bota na basango bana ana ba mema bango na poto ba okecha bango na ba famille adoptée ba okecha bango na ba foyer ya on te bisi Union européenne que toujours ko sa comptabilité ya bana obino ko zui pa ba ndeko na biso ya basi bo che bango na ba foyer bo so sa commerce bo te ka biso to souffrir donc toujours na kati makambo wana nyonso Koko Kipolo makambo oyo ezali monene mutu ya Koko Kipolo eleki mokili na monene po azali na bwana pe boyebi mingi kati ya vi na biso oyo ezali ba africain. Koko Kipolo yo ofandi awa na kati ya Maroc osali bambula ebele ozali na message oyo lelo biso tout totambolaka tobengaka yo messager po ozali na message oyo etali makambo ya kimbangu etali makambo ya biso ba yindo. Pour la nini te to mona kayo pour ofandaka na ba jeune
pour nini te ba jeune oyo fandaka na bango o convertir bango na kati kozongisa bango na bokoko na bango na comportement na makamutu ofandisaka ba jeune pona ko kabula qualité ya oyo po biso to yebi na bokoko izaka église te mais to fandaka to kabula qualité ya oyo to kaboli ya moti po bwani bakisa mape na biso to yiba pe ko ezakati na yo no te eza plaisir likanisi wana ezali pe na sala yango déjà depuis naza na Maroc à 2010 tant na komi Maroc nazalaki toujours entouré na ba jeune pe na bande côté ya toujours sangwela mo nzamba bakoko mais lokwa makambo nzambe ba forçaka batu te ça veut dire batu ne ba yokaka ngai même ana kata Maroc lelo so tuni oyebi ko kipulu mtoto oyebi so ayebinga ba yebinga point ba yebinga teke na mbongo mais ba yebinga par rapport ya caché o tozo benga messager donc on appelle ça déjà message c'est-à-dire ba jeune siko o ba yokaka ngai bango nde ba ba analyse mutu na mutu azwa tana ye po kimbanga loba ke azana kata banzoto na biso nyonso génération oyo ça veut dire aza déjà ye mosko mutu azo changer makambo mais na logique des choses biso déjà to sanganaka biso toza déjà to sambela chaque mercredi na ligne na partie ya Imo bien Skype toza na ba groupe to sanganaka monde entier to bina Maroc awa koko to yebi yo mokili mobimba to fanda kana nyonso téléphone ni la papa na biso awa na Maroc mais kasi yango na yebi sioti même ngato na zaka na ndako so na osalo sambo ya mercredi na ba jeune oyo ba landela ka message nanga ba yaka ko entourer nga po bango pe balanda mate ya mutamta ozwa par na ye ozomona sikoyo mais po okota na kati ya lisanga ezana ba procédure à remplir par exemple le sambo ya mercredi to senga mbongo te po to cha mabonza te to benga mutu nyonso so lingi lo sambo ya mercredi oye ou bien place ozali otie imona yo en ligne to kozwa yo okoyoka mateya ngana bote mteke pona olanda ka bat na bandako te biso za to yeko kanga bandimi te to za bandimi ya mutu te mais to za ande batu ya nzambe pona to yeba utilité o nzamba kelaki biso batu pour ça, il y a bien un discours pour exercer mission en Zambie na kati na biso c'est que mokili mobimba o mutu tout azali mwana elaka puisque na kati na yo nanga nzamba cheba makoki moko boy o to démontrer capacité ya bomoto na biso na kati ya mokili mais ezali na embrièment pour nani pour to botam to kuti ba religion belé c'est que musala oyo lobi nga déjà na za ba planning nyonso awa na yebsa déjà ba ninga nyonso ke to za ba losambo to za makambutu ba ope balandanga na ndaku awa ba yoka chaque mercredi nde to yembela ka bakoko nde to kumisa nzamba bakoko nde pe to pesa ka mateya donc biso za déjà prêt mais ko sensibiliser ce ko ba jeune ezali ke ba jeune wana nde bazana écoute ya message o déjà zo pesama pour monitor nzamba tinda ka ba sakoli ba ya ko kuta toujours distraction et ce que ton ba kuti distraction ande mtezo ko empêcher ba jeune ya lelo balandela makambo puisque jeune nyo soit dans kata Maroc azana souci a poto botan ya za souci a poto tantôt on a akoki pour kuna osalo sambo ngana tana makambo wana ezate donc il faut que na poto tanga koma poto asisi bisengo poto nde akoye parce que valeur makambo tozo sala na kati yote tango tali makambo ya poto toutes ces sujets ali entre parenthèses ko ezapé na kati ya communauté na biso il faut to lobela oui totali batu ebele oyo ba pesi bango ba titre ba prophète de la nation ba sali ya nzambe ya ndenge na ndenge basakati na Maroc oui vi ko eza koleka kaka bango nde baza ko sente basi awa na Maroc bango nde bazo bimana basi ya batu bazo kabula ba foyer ya batu bango nde baza kolia ba mbongo ya batu ya ba voyage par là yo pe lokola mopanzi sango ya nzambe o ba bengi messager eloko nini oki koloba kati na makambo wana ezali kopesa biso pasi na ba famille baza libanda baza kolela trop oh bon to koloba ngo clair ko za la pasteur ba ye kolaka yango ça veut dire mundele nde mtasala yango soko za pasteur ngo koma pasteur ba cours biblique eza mais pona koyeba nzambe batanga la classe te kona ke tanga na université moko boy université nzambe ezalaka na kati na biso bato soki a révélé yo to akutani na yo apesi yo makambo wana yo bando koloba ata bato mosusu batie teme me bato mosusu bakondima yango mbala moko ebanda kotuta bango na kati ya mitema seke makambo ba pasteur ana kati ya Maroc baza mal élevé bazobomba na sima Bible soi-disant ba saint eza lokola ba colonisateur bando oyela biso Bible mais bakata biso maboko kasi le même musala yango ezo continuer seke ba pasteur bazali ba accompagnateur ya auto zo benga lokola ya ba colonisateur pour musala ba musala ya Israël ba musala nzambe te soki ya so ba pasteur bando sa musala nzambe pasteur elaksi passe-temps pasteur abréviation elaksi passe-temps de Rolex ngonga po makamnya ko yebiso ando yeso ka do Samuel azaki boyemo yebi Samuel te aizo Daniel na libula bankosi yemo amona Daniel te aolanda concept o ba mindele batikelier
Or, le mot pasteur, dans le terme, moussus balobi berger. Si vous berger, et c'est berger qui est la bateau. Berger, il faut tout ça ferme, il y a bangombe, il y a bangoulou, tout joie bango, tout tcha bango. Pour ça, on peut dictionnaire au monde la tant si bateau classe. A commis qu'on a un dictionnaire que berger, a d'aller mon beaucoup liba même. Parce que bien on dit que berger, pas bombe la bino bambo mon point. Bien on dit que berger, pas un abassi na mino point. Quoi ça beaucoup liba même. Mon beaucoup liba même, je vois ça excité. So ka moni na voiture, yé pas olinga ko magalo kwa yo. So ka moni na mwasi kitoko, yé a kolula mbala moko. A joué moi sinayo. Or na boko on a biso e ko condamner makambo ya puisque bakoko baloba ke moi si aza pona mobali aza pona mwasi mais il faut to ebandeni to gérer société to éviter moi si ya muninga yo tia emiso to éviter muninga ya simbiso mbongo na ye pona aluka nzela voyage yo leango tango yo leango atokati nzela mayo ke poto aussi ba conséquences ça veut dire les biens mal acquis n'en profitent jamais. Kimia koko kipolo na moningo se déchaîner bateau bazolanda biso les lots sali émission aux culture générale biso si vous comprendre biso si ceux qui vous comprendre te boyeba tozana koko kipolo azan espace na ye na Congo to lingana oyo orobanda ko talisa bwana po biso tozolanda pona ko partager message oyo e comme la bateau nyonso na bandako esika bazwami koko kipolo to komi okoma na suka où ezali question avant dernière pour tout ça conclusion biso pe totangi bokoko tozi mwata kotanga bokoko koko ba bisi biso te ba tuna so question moko pona ba mama ba pasteur oyo bazozwaka ba mama ya bato kolalisa bango na ba église ba mikolo minei ba mikolo ebele ba mama bazozwa tant même pas ya kosokipe na ba famille na bango bana basi bazozwa tant ya kosokipe na mabala na bango te. Même awa na Maroc au mona mutu likolo voyage à kota mamu ya église soki neni azwa kozwa même temps ya soine eta lobiye phase la kaka poto koluka poto na kola na église na kosaba neni koko ba ebisi biso lisusu yesu ezokende ba ebisi biso moto oyo akei bilanga na tongo azongi na poko na mutu oyo akei na église na tongo azongi na poko nani ozana posa muninga nani omema biloko o bato bakolia na bwania wana koko bolingi boloba na biso nini na mateya o bopesa biso mais biso tanto kutana mvuluzi kimbangu face à face apesi biso malako na ye nakata malako na ye lobi bakoko na ngai bilenge ya koto mibale binzambi oyo bozolanda eza na nguna nguya te mais ezali nde boumbu puisque bango nde bakataki bakoko na biso ba maboko bango nde bakangaki ba famille na biso puisque na 1506 nakata royaume Congo Pape Léon X azaki 217e pape ya Vatican 1 à Rome yem tasali première église catholique na Afrique mobimba mesama na royaume Congo na 1507 baye kozwa 5e roi du Congo babengi Nzinga Nkuvu ba baptisé na kombo Joyeux première c'est que na 1934 et 1534 Pape Jean III na Pape Paul VI batindi ba lettre ya félicitations et pa ba konti o bazalaki na 1534 tolobi 1506 basali première église catholique mutasaki en combo na Pape Léon X aza 217e pape ya Vatican 1 à Rome puisque premier pape tolobaki comme ne Saint Pierre le toza na 266e pape ka ya ba mindele na mindele ya batu mwindu ba mona na raté dans 1534 Pape Jean 23 na Pape Paul VI batindaki ba lettre ya félicitation na ba konzamboka na biso ete esengeli bazwa bana ya Congo tobe bana Afrika ba mema ba ke yekola kibonga nzambe katoliko toza na 266e pape ka ba mindele na ba mindele ya mutu mwinda mona na ate yango tobika na 1513 bazwa ki mwana ya roi Nzinga Nkuvu kombo na Nzuzi Panzu ba memaki na Rome ba baptisaki ba commissaire premier évêque catholique noir ba changer kombo ba pesi kombo ya Don Henri mais na 1693 bazwa ki mutu mwindu liboso aza béninois kombo na Anyeba. Ça veut dire que tu es misé à France, chambre à Niébeza kuna. Donc quand on le makamba misé, tu dévoiler makamni o eza kuna nakata ba misé, o eza ba Hollande, eza ba Suisse, eza ba Belgique, tu eza ba contenu mobima nakata ka en charge o ko dévoiler makambo wana mais na 1693 bazwa ki Anyeba, aza mutu a Benin. Or bato a Benin bazali ba Congo ya ba Congo, ba bengi ba Bena Congo. Donc apa ba koma ba Béninois, ba uti nakata royaume Congo, c'est que ba Congo ya ba Congo na o ya ba Ndundu to zaki famille moko. Puisque tu as un clan, biso tu as un clan koto ya otozo benga lokola ki anfu bango bakei koto ya otozo benga matamba
esika mama koko nzinga te mais mama nzinga abundena ba portugais na 1666 pona avandisa kiboko ndina ya mbeli ya luya lupe apozaki mbeli likolo ya fleuve Congo dans l'espace style lo mbeli waneza ebina ka boba mindele bakenda bazwa yango balimwa donc tala makambo ezali pona kolakisa ke makambo wana tu bayaki nango ezali mode de vie coloniale ya kovandisa ba mama na kati ya église 4 jours 5 jours résulté ezate nzoka ezoko boma bomoto na biso yango to pesi éveil na famille na biso nyonso ya Afrique pe mokili mobimba ke o eza sous temps ke vanda na église te puis attends yo ke vanda na église ozoke ende ko voir misa pasteur mais il faut voir ce qu'on a banda kupo bozwa ce ko mayele ya sika puisque na kati anda ote ya bana na yo makambu ya kibobango pona mwana mwasi a découvrir nzoto na ye bien avant abanda ko linga libanda puisque lelo bana baboyi ko yoka bino pona ni puisque bo encadrer ki bango te bana bakomi ko découvrir makambo bolimo libanda ou bo encadrer bango te libaye ko za to ba ko chabino tembe ba ko yoka bino te po bozwa ki temps côté ya bango te déjà le quoi affection ya papa na mama na bana na bango tango bozo kolisa bango so papa za musika mwana okola na ye na éducation batu mususu so pe mama za musika mwana okola na éducation batu mususu c'est que ba pasteur baza nguya te il faut ba déposer to botami déjà pour ba pesa bilan ya ba mabonza o bazwaki ba créer ni vie sociale ya l'homme noir o comme il faut tantôt créer vie sociale à l'homme noir donc l'eau les ateliers fait les ateliers mundene mtaki na grimace ko sa biso ke to tika mabele to ko kende mais biso ko to ko arrêter grimace wana pona relaxa ke l'eau les ateliers fait les ateliers batu nyonso so za mutu mwindu so kufi batu bakena planète blé donc planète blé ezali source ya cordon ombilical na biso puisque to bota maka bakata biso mutolo mais so ba tia ngo bakundi ngo bakoko babanda ba descendance na biso bazali réservé na ba planète mko to loba ba planète relaxa koko na koko aza na planète ninde to bayeke mama kimpavita aza na planète ba bengi la lune to baki la lune ezali mukie e kota mabele mbala 50 fois koko kimbangu aza na kati ya moi donc moi aleki mabele na munene mbala 1500 000 fois et moi na likolo tina mabele a opesa biso distance à 250 millions de kilomètres carrés penzambe a tcheli biso support ya ba makasa banzete ça veut dire faut télé mais ba mindele batika ko sa ba déboisement na monde entier puisque l'espace est otika la vide et auto benga la capacité rayonnante soleil et ko dépasser biso pe et ko rendre super mais mibali léger pe batu ba robota bana na ba défaut bana ba za incomplet na ba mémoire donc eza mayela sika auto yena ngo pona to stopper ke nzambe akelaki biso batu atikala koboma mokili ote akoboma pe mokili te so ndela akosaki bino makambo ya sodome na gomo etali biso te toye tokanga makambo wana nyonso to likolo na mesa wana koko kipulu esilaka te azali tellement na masolo ya elengi toyebisi bino ke boko banozwa lisapo onge tokosala bino émission lisapo oyo koko kipulu akobanda koleka mpona kobetaka lisolo ya bwania tokobanozwa ata mwa 20 minutes to 15 minutes ya mokolo chaque semaine tokabolaka na bino makambo etali bokoko na biso topesi bino matondo mingi surtout bino baye obolandi biso ti tokomi na suka awa oyo bocomprendre te bokomela biso na se numéro ekozala wana ya koko kipulu na numéro ya émission na bino Congo tolingana nde tolobi bongo tozongisi maloba na koko kipulu likambo nini oyo okoki koloba na suka mpona baye oyo bazolanda biso bakoki koretenir na maloba maso oyo lobi moi quelques mots ezala bref pour minute bakomi kosala biso kuna ekomi na suka epai ya Christian Ndano non matondo mingi ya koloba ezali mais emploi du temps nde kaka ye moko tata manzeku ayebisi bino numéro ekozala wana mpe twanozwa semaine mpona kopesa ne fiske 15 minutes 20 minutes na nyonso tokoloba ke nzambe alingaki mokili outa kala akabelaki biso bomoto toza na yango mpona tozala na ye elongo ça veut dire o biso tokopesa ezali lokumu ya kotombola kombo na ye me tokokabele mbongo te po aza mobola te c'est que mutu nyonso akabelaka nzambe mbongo tina baeglise kabela nzambe na yo c'est du vol nzambe bakabelaka ete wana bozokitisa nzambe bapaster botika kopambola nzambe eza blasphème yango bozolatisa kilo na mokili bozoloka mokili donc nzambe bapambolaka ete biso osambelaka nzambe bakoko na biso bobele yo moyo okelaki likolo na se kabela biso oyo tosili kozanga pambola mabota na biso donc biso nyonso mokili momba tokoluka mapamboli mpa nzambe mais bino bapaster na langage na bino bozopambola nzambe ale makambo ekomi freine tolati oyo tozobenga lokwa botutu tozoyeba mutu na makolo nango te mutu nyonso place azali esengeli oyeba ke nzambe aza kati na yo nzambe atikaka nzoto na biso soki tokomi otambwa na makambo mabe lokwa ye azali bolamu
asangana na mabete donc soko totambola makambo mabe nzamba ko bima na nzoto no atemi mpanzi parce que nzambe na kati na biso ezali elili ya nzoto oto tambola kana yango yango ane mtezali base ya enregistrement ya makambo tu oyo sala to batama na toilette elili wana zaka na olipasa donc ye wana nzambe donc toza mingi ya koloba mais lelo tosuki ka wana tolobi ke mutu nyonso tu azongisa croyance na ye puisque croyance nyonso tu africain zotambola nango lelo eza croyance oba mindende bakotisi eke o mutu moko azaka na mapapu comme ne ange Gabriel bon biso siko tobota tokanga ange Gabriel to l'examiner que Gabriel a en puissance te pour exemple mutu mo déformé na mapapu soka kwei a pon bino tu bokima menga na blende donc biso bota msko na ba capacité wana pona ko évacuer sikoyo bokoko obayeleki biso po ezipa bokoko na biso donc mbote na mokili mobimba ba plaisir à trop nzamba ko na biso aza na biso tout le temps naza na bino avec 444 000 livres bye bye dipolo ekamwisaka bato merci esika bozali napesi merci na équipe mobimba ya Congo tolingana na Maroc napesi merci na équipe mobimba ya Congo tolingana Kinshasa na Australia boye baké makambo ezali ebele oyo toko découvrir eza kati na Maroc awa babwane ya boye bolingaka yango bato be bazali ko sepela na ebike koko kipulu balandaka ye avant biso toya nde bato wana batindi biso tokende kolukela bango koko kipulu po biso toliaka naye tomelaka naye toyebi esika ye azalaka nde toyei kozwa bino ye bosepela mpona mokolo ya lelo ti oyo ekoya bokobanda kozwa solo masolo ya bwania oyo ekouta epai na ye nde ekofungola biso mitu napesi bino mbote bisika maswa bozwami nde tolobi ete mbala ya nsima na mokolo ya nsima nde tokokutana lisusu totiki bino bozala malamu nzambe ya bakoko babatela bino biso tokima tous les sites medama na biso na Congo tolingana ngasi balinganga ngapi na lingaka Congo tolingana lisanga tolingana message eza na kati ya kombo site donc tolingana Congo Lingana, il y a des sujets. Quand on te dit Congo Lingana, il y a des sujets. Oui, il faut Congo Lingana. Bisoba Congolais Lingana. Internet nyonso obtala Congo Lingana TV. Boromona bamamba kitoko. So na te botala Congo Lingana TV te. Bonga bomona ngandeni. Alors, ezali chaîne moko ya kitindindi. Pecha kudidi. Si tu es allé Congo Lingana. Voilà, parce que tout ça juste un posa bolingo. Site na biso yango Congo Lingana. Biso nyonso tozala awa meilleure information ya Ferregola na Congo Lingana. Kitoko, Jenny Bosange, le meilleur number 1. Babo Sange pe ba utana mokae. Jenny Bosange la papa na la mongo. Il a pas Bosange ba mongo. Il comment des sonner de la Bosange mongo. Après c'est moté le sako